tina ete kaka na pesa exemple ya moto ali ko sala amusi alingi ko linga musi mais soki ke action wana ya ko sala na mwasi wana ezali kaka po ke ye moko asepela ase mwana mutu wana okende kozwa mwasi wana eza na makasi eza na malende akozwa ye kaka mpe akosala oyo nyonso alingi po kaka ye oyo alingaka asala action wana asepela eloko tokobenga ngo nini eza viol e ya mabe mais soki moto alingi kosala kaka action wana me na ntina ete ye asepela mwasi asepela baboti ya mwasi basepela famille na basi esepela mboka mba esepela moto wana akosala nini akokende kozwa mwasi na cadre tobengi libala ase momala libala ezali eloko ya malamu mais viol ezali eloko ya mabe mais résultat na action na yango nyonso mibale ezali nini moto wana atamboli na mwasi na cadre oyo ezalaki par force po ye alingaki asepela mais na cadre oyo ezalaki na sens ke ye alingi mwasi wana asepela donc bolingo mwasi wana mpe ajouir nango famille ya basi wana mpe bajouir na yango bolingo famille na ye mpe basepela nango bolingo ekolo na bango esepela nango bolingo asi momala ekomi lipamboli asi momala ekomi malamu matondo na zonsi malamu matondo tala tina wana natundaki motuna ya yambo eske définition ya malamu ezali ndenge moko na bikolo biso oyo bizali na se oyo po ete mutalukomba uta ekoloba yango na ntango na bayuda kuna lote ye angana bana na ye abraham akende kuna misala mais so tai na kati kuna bango isika moko likambo wana ezali mabe biso togangi awa tolobi te na bokoko na biso ezalaka te tala motuna na tunaki eske eloko oyo esalami wana mabe wana est-ce que ezali na définition bisika biso bango basalaki yango bagangeli yango te biso tozali kogangela yango papa na ngaza bwana émission ezali ya yo mais namoni okolo ozali koloba penza te ngai na pesio maloba okoka kobakisa na oyo bandeko bauti koloba nsima na kozongela ndeko na bilukombo. Ok, merci na banza boza kolandanga très bien. Na landi ba mituna uti kotuna papa Dompei wana à travers mituna wana oza komona ete dès le départ soki to demaraka très bien de ba mituna oyo elingai mpenza koya te mais eye parce que sarclage ndenge na baki ezalaki mpenza très clair te me na kozongela kuna te mais eloko moko papa Dombe na ba deux questions deux fois otuni ye comment alite korépondre yango eza kaka koconfirme ke alingi alobaki mutu na mabele aza na une certaine puissance oyo ye moko asekreele oyo ye moko azwi na force na ye na mayele na ye na ba invention na ye pour découvrir comment faire le mal. Je ne suis pas contre na ba réponse na ye mais avec le temps tokoyeba soki réellement mutu yango aza kozwa invention yango parce que namoni mutu akomi créateur a créer le mal a découvrir comment kosala bato mabe mais eloko bongo na koloba na likolo na oyo auti koloba ki ya koyeba soki ndenge alobeli eza tolanda bongo to eza bongo te mokolo mosusu nga nazali kokumba véhicule nanga pour plus de 20 ans navai na quartier oyo presque nakoki koloba na meme balabala wana kaka nakumbaka meme vitesse pour des années jamais nazwa ticket mais na même pas 6 mois passé mokolo mosusu natali ka boye na ndako une affaire de 15 lettres eye avec photo ya caméra bakangi ngai na batike ya ndenge na ndenge plus de $500 fallait na futa ya batike pona nini parce que nazali ko leka place wana plus de 35 à l'heure na challenge ki yango na kendaki ti na tribunal ko ngoloba ke jamais place on na leka na même vitesse bref bataki caméra wana pe bataki signe moko ya 35 à l'heure mais depuis que la place en parc ezalaka na toleka na vitesse ya ba autoroute. Mais on ne savait pas depuis qu'on s'est école on a ba réduire vitesse na 35. Et l'icolo ba été place ngo tangu signe ya vitesse ya 35 à l'heure et ko kota wana na jour wana et comme na puissance et comme na loi et comme na nguya. Boso nguya ezalaki te retenir kombo nguya, retenir kombo ya loi. Et c'est ce qui fait que quand on a dit qu'on discuter ba lobby na boye na juge que est-ce que yo ozwa qui permis de conduire pour kumbaka na quartier na yo ou bien ozwa qui permis de conduire pour la chauffeur universel parce que permis de conduire dans le total ya moza mondial oyo kena New York ko kene ko Paris partout chauffeur misu na ya kotala mibeko ya trafic routier na sukaki mena mawa ya juge alobi na ke parce que on justifie que le même jour bataki caméra c'est de bozaki parmi ba premier client bakangama ki wana to réduire penalty no to division par deux kene na ndako donc puissance ya masumu ekoki jamais kozala na mabele oyo
soki mutu azali te acreye yango. Puissance ya masumu mutu akoki kosala eloko moko ya sika te na mabele oyo etali criminel soki eza na contrôle moko ya penalty te. Et comment bato bakoki kosala ete baevite mapasi tozaka kokenda kote gauche ke oh bato baza capable kosala masumu. Vrai ou faux? Problème nanga kuna eza te. Mais problème nanga eza comment sikoyo bato eza na tanya bukoko eza na tanya loyo bakoki kosala régulation ya trafic ya masumu ke sikoyo toboyi ba viol eza na ba cité na biso. Toboyi kobomana eza na cité na biso. Eza na koko mutu ba viol eza na problème eza te, oublier cela, ça va eza na te, mais sikoyo comment? Qu'est-ce qu'on fait pour régulariser le trafic ya masumu? Na zone selibino kuna. Poto yeba na satana, poto yeba place ni satana ya kokotela wa emission biso bobo sa teza ya satana. Matondo na yoki yo kasi ngana lingaki te toyeba auti wapi tata wana liboso te akoma lelo. Lelo biso baso toyebi te azali ba traduire kombo na ye na minoko nyonso ya mokili. Oui. Eza na monoko nini yo koloba basi bapesi ye kombo. Mais autaki wapi? Kasi esika ya autaki ya wana tozayi koluka toyeba autaki wapi akomi lelo awa ndenge nini? Sikoyo oyo otuni toluka ndenge nini ya kolongola ye wana ekomi motuna mususu. Bon ça va, oui on a raison. On a raison. Raison toza na difficulté ko yeba place ni autaki. C'est parce que dès le départ toza ko challenger pe ke azana rôle moko te aza ko isisete batu bayela ki biso ye. Yangwana oza ko mona zo tenter pe ko ya na ngambu na bino batu boza ko challenge ke il n'existe pas. Mundele mutaya na ye, Bible mutaza ko ya na ye. Yangwana zo ngelika na vie normale kaka eza ya bukoko eza la data lelo bino batu boza ko linga ko ndima te ke quelque part puissance wana a négliger yango masumu yango ça existe quelque part mais boza ko bloquer yango. Tikala kumba bino na ngambu na bino ke bino sikoyo bato mayele na ndenge na bino boza ko yebla na bunkoko. Bo expliquer biso na tangu sikoyo mabe o eza ko salema sans que bolinga boyeba soki réellement muto a existaka force ezali créé quelque part. Comment vous allez vous en sortir? Ponga so na bina kenemba on a une place na huta na ko pesa bino pe pourquoi biloko yango eza ko salemela na ko yebisa bino pe comment ko régulariser biloko oyo. Même makambo eza compliqué na part la bino parce que vous ne voulez pas croire que Dieu lui-même avait déjà créé le mal. Mais ayebisaki na muntu asala yango te. Mais il avait aidé l'homme pour savoir que osimbi awa okwei na mibeko. Mais c'est là où biso ba chrétien quelle information toza nango, quelle richesse toza na yango, c'est là où nazo to lingaka ko yebisa bino ete bukoko ekweya na kaka na biso ko apprendre. Mais bino so bonito ya epana meto ya ko apprendre, c'est là où nous sommes bozo ko bimisa nzube oyo ezoko kota bino teke mabe ça va bino mo boza ko inventer bino batu ya mokili boza capable ko mona mwasi OK ozwi de ce munu kwame yo moko watu lendo yo moko makamnese yo moko problème ezate siko bokoti na gouffre na libulu luvai kama libulu avu papa bati na kopese ka verset moko ya Bible ozomi na Bible Buta dope na moni ye alingi koloba makambo ya Biblia lelo te. Oh non, na loba bongo te bokuna no ya Bible. Mais boye ba te wana tere nanga. Verset moko atangela biso, atanga ngo makasi nyonso ayoka yango. No lo mukanda ya Jacques chapitre 1. Yo loba yango ndengo lingela yango parce que to bito kota na Bible siko. Oui. Moto moko amikosa te. Oui. Que soki ba ebandi kwe nzambe atantaka mutu moko te be nzambe akoki kosala mabe te. Merci. Soki moto asali mabe, oui, ezali motema na ye moko ya mabe ne ekotinda ye asala mabe, mabe wana ekobota lisumu ekomema ye na liwa. Merci. Wana mokanda ya Jacques elobi te satana koya kotante, alobi ba okosana te moto ye moko satana te. Alors yo zali ko baye na puissance moko donc to kamata mukanda ya Jacques to pasola ya non merci na sepeli lokolo koti na terrain na ngasikoyo na moni bitumbe komi ko na ngambu na ngasiko place pe na linga ka ekendela bien yo lobi ete mukanda ya Jacques to kena mukanda ya Jacques wana to ko tele mapeka ka wana elobi bien mutu moko te aloba ete soki batante ye eke sata tante to nzambe mutatante parce que nzambe atantaka jamais mutu. Mais place oza komona ete émission nanga ya Satan na sala ki na pona version biso ba chrétien et pesa ki description très bien que ye moko Satan na numéro 1 selon version biso ba chrétien nani yango alakisaki ye
lisumu paki nikokuya na lisumu réponse ali claire personne parce que à part Satan il n'y avait personne en dehors abangona ba chéribe wana archange Michael mutaza deuxième na position jamais yiko yebise que simba sala mabe personne mais ye moko na motema na ye azwaki décision ya kokende ko simba bassin wana qui existait déjà les mal non jamais pour créer il y avait une loi que awa le bien awa le mal mais moi je vous conseillerais de faire du bien choix wana ezalaki na bango c'est que le mal existait déjà merci na likambo lobi Satan personne ne lui a tenté pona nini ngai na yo mikolo soki to na verso ba chrétien question na ya mwana zaki na pourquoi biso batoma kili précisément biso ba chrétien to komi ya moindre mutu ko so Satan osimbi mwasa batu Satan mutakosa inga kita like Satan mutakosi yo okende ko simba eloko ya batu c'est toi-même qui a pris cette décision ndenge pe Satan azwaki décision wana place oyo soki oye na ngambu na ngai na kokumba bino na clarité ya ko expliquer bino ete Satan ko lokola biso Satan na aucune puissance sur nous Satan eloko asala kaka nana ngo aje kosimba nzete ya batu nana aje kosimba basi ya batu masumu oh yo pe okomi moko lokola ko ngai ojoindre ka a erona manufacture entreprise ya Satan ekomi kosala parce okomi soda na ye okomi na kana ye okomi na équipe ne mais likambo okomi olobi na mukanda ya Jacques nzambe mutatindi okende na poto kende rapide poto tirer conclusion na no kutute mais na ce point oyo ke le mal existe déjà, mais l'homme a une décision d'en prendre, de choisir le bien et le mal. Choix yango Adam na Eva pe ba pesa ki bango yango. Satan a força ki bango te, asimba ki bango te. Place onde ko ya ko mona ete tozonga na kota bukoko soki to iko yoka na awa ndena lingaka na yeba bakiteke oyo batu bakenda ko luka po ba se protéger. Ndekuna nazako ya me tokenda na passer nazako lingana kumba bino na nkadi mpemba pourquoi bakoko nso bakenda koluka ba protection contre quoi et c'est ça la force de bakoko o bakoko zaka ko bela bokena cimetière makasu o bo sala bo il va vous protéger contre tout ce ndekuna ngana zolinga sikoto bana kokota après que ça clash o esili pote ko iba pratique lingo bageneka ista institut supérieur de techniques appliquées ngelo bake boza wana po bo inventer ba électronique te ba télévision te. Mais vous êtes là, n'attendez pas ingénieur basi ba inventage électronique. Yo mwana ista techniques appliquées. Ye kola yango sala application à réparation, ya installation na yango. C'est ça l'ista, institut supérieur de techniques appliquées. Biso pe siko après que to sili section oyo, to injecter yango na bokoko pote ko yeba. Quelle est l'importance en khadi mpemba? Satana et comment aza ko batu na société na biso na kiti na biso basa ko troubler yango ponga na koti sape e penanga na lakisa bino koma bukoko na biso bakutana na basaga ya buzoba na babiloko etalika ka babani bankadi mpemba oyo kokendaka na basimetier kofulaka makasu kozalaka na bampungu na basaba mbeto na bango de place oyo ngana zolinga na kende siko na kote wana bino bokende kote bokolingala mingana ko force bino na bukoko ke buzoberi ya bukoko e mona ni petit na bible e mona ni petit na biso bamindimi ya siko tokomijaka quartier oyo bandoki bazali awe bandoki yango bakoko bat bakumbi bango bandoki yango bakoko bat bandimelaka bango mais na ba chrétien na bino bato bakoko ekomiyaka bandoki bakoko ale ba église ba mouvement ndenge na ndenge komi plein na cité modérateur peut-être na dévier zongisa biso na track